Oui. Parce que je suis d'abord un combattant aussi. Oui. Quand je dis je suis un combattant est un patriote. Il faut un combattant. Un combattant, un patriote. Okay. Combattant, c'est un désert. Okay. Combattant, c'est-à-dire Congolais, toi, un combattant pour le peuple. Cela veut dire pour moi, je vais nabiso Kofi Olomide. Ça, moi, je le respecte tant que mon pao. Parce que moi, c'est un qui voit qu'à ça la panaye. On a respecté la vie, mais le problème, c'est que tu as un souci à Magambo via l'oba. Moni, via l'obelo au mot boye. Poto na bino, nous comprenons. Poto na bino, il faut être fou pour penser des choses comme ça en fait. Franchement, je n'ai pas insulté, mais il faut être fou. Alors, la générale, mon bolière, Foufou Nanda, vous a soldaté, ou va de PC général, un colonel major, c'est-à-dire, vous me PC va péter à Binomoro, ils en ont fonction. Non, on a reconnu, on a fait ça, non, on a ma cambonesa. En fait, ça, quand on a bandal séparé. Bandal séparé. Non, on a ma bandal séparé. Donc, bandal séparé. Franchement, ce genre de questions, on a peine à bandeko, basara bongo, ou me PC général, colonel, bon. Dans ce cas, jusqu'à avoir voté le président. Peggy Zoa bidon bidon yango bidon mai yango batu kotoka yango zamana biloko ana mona maman ndanga donc total anano événement Peggy longola caméra pena total na maman ndanga mona maman ndanga total na maman ndanga ngosoki ya usala yango tomona ki toya nande bona biso o ya boxer wana senga combat ko kakite. Donc voilà. Simbelio micro. Simbelio micro. Mamandanga. Mamandanga. Sengo ka utilanga mai Mike. Atilo mai. Utilanga ka mai mo. Yo tshakande Marambo, il y a pouvoir à place, pouvoir est long. Pouvoir monsieur je place boutique en même temps. 4 mois ka yango président Fatia Koti. Boutique peut-être président Fatia ça pe na boule. A benga ba combattant, ba ovanda ba siéger ba solo. Président Fatia na boule wana. Azolinga yeba bandeko na biso kana na bango za jusqu'à wapi. Poto lobaki te nana longwa raïs donc calme place ina kinga kati sa pe miazali atiki musala donc to tika siko tout président Fatima muni na osala d'autre côté minto to linga biso tout to komika ka Fayulu Martin Fayulu le président du peuple to lingi mais ta ba PC pouvoir pas bon ce que ba binde ba PC pouvoir donc na kota na seke fois kanga Fati seke fois kanga Kabila fois kanga batu nyonso soit kangi bango te mona ba osirkela liso traditionnel hein? Donc est-ce que ceux qui n'ont pas par exemple la maladie ou on a vu le cas oui on a sala mambo belé na sala mambo belé on a déjà tout d'abord le vrai pratiquant et en plus nous avons muto bokoko yali c'est dit que sali sa bateau yo bazana ba difficulté on a muto bokoko na muto traduction ndeno bana bateau bato bali ko tchande komba kisi pour banque c'est sonde OK mais ça traduction ça beaucoup bato bateta mbasu basara bokoko bato basala bo baza bata bokoko ngana apena muta bokoko bakalu kwa ba maladie o to monaka so yi bato approcher c'est ce maladie ba boakeli yo o ezala manzela bato en tout cas biso koto wana to irata te to sala ka musala muto pas sepeli bien mettre Maurice paye mais après résultat. Ah bon donc ça l'année ni perception ça l'année motaye ngezaka consultation tout ça makamna yo au foot anga tango yo ki bien yo ki résultat ce que c'est pe na makambo yo ki na pananga après au foot après on le Jordan a grand littéraire bateau ba Jordan c'est un américain OK a grand littéraire on a ba titre belé na simba na Jordan na bundi tapi moko na ba Frank Chomizo c'est le meilleur défenseur du monde à la lutte a bundi championnat du monde na Bercy pas te dire rien au bunda pas mettre Maurice pas bundaki OK na championnat participer à championnat de France na participer à mbelé laquelle aujourd'hui to Koyamba Bongo c'est vraiment invité de marque mais avec lui nous allons quand même de parler
tout autour na mambo etali ya bato pe basengaka demande pour côté etali bokoko tokosala ndenge nini po tolonga yango bato baza na mamaladi ebele bato balingi vraiment lobiko comme il se doit tozana maître Maurice Loma oyo outil fraîchement na Belgique, na France, tantôt Belgique. Il est toujours en cheval, entre-temps à Kinshasa. Et Tozanaï Awa bel et bien na Katia Kinshasa. C'est un catcher oyo. Abundi trop, asali trop na Katia monde ya lit. Donc Tozanaï déjà sur ce plateau. Bonjour maître Maurice Loma. Ouais, bonjour Michael Okamba. Bonne santé. Ouais, santé ça très bien mon frère. Bonne Kinshasa, bonne Congo. Ouais, Kinshasa ça va, Congo est bien, Kimi est allé. Vraiment je me porte bien, je me sens très à l'aise dans Mboka na bela banka. Mboka oyo. Mboka Maïsofa Bogas métier noir. Ouais. Voilà, c'est la première fois na Mbayo. Vraiment mon akenon c'est te fandi boyer en pleine émission, c'est la première fois. Bateau basé occasion à Koumouna. On peut dire aujourd'hui maître Maurice Azana Nipe Asala Kanine. Oui, je profite à dire bonjour, bonsoir à l'air que vous nous suivez. Oui. Nabatutu, maître Maurice Loma, litaire catcher. Oui. Litaire. Pour ça, moi micro, hein. Maître Maurice Azana litaire catcher. Oui. On a d'abord litaire formé dans le club Kibomango et le club les 10. Ok. On a Bandilit na Kibomango. Bandilit a en Congo. Bandilit a en Congo, le club Kibomango. Il y a Jacques Chang Mandita, le défunt, qui est son nom repose en paix. Et il y a aussi le club les 10. Je suis formé par l'entraîneur Vengi Dioki Bouissa, Kibouissa Mpipa, meilleur litaire au Congo. Je le salue là où il est. Donc, maître Kibouissa, ton fils est là, quoi. Ok. Voilà. Lelo, c'est vrai aujourd'hui, 4 ont évolué pas mal. Aux opérations valeurs, on peut compter parmi vous. Bonjour, ça la fierté à 4 sur le plan international. Tout le monde a pu combattre dans aux Bunda, Libanda, dans différents pays étrangers. Alors, Lelo maître Maurice Azana Kata Kinshasa. D'abord, Batubaeba. Souvent les royaux à Kinshasa, royaux à Canada, ni pe na bitinin. Bon, moi, souvent, quand je vais en Kinshasa, des fois, je suis appelé par nos gouvernements congolais. Oui. Je remercie encore tout d'abord Denis Kambayi, notre ancien ministre des Sports, qui nous avait fait inviter à plusieurs reprises ici à Kinshasa. Oui. Et encore, je salue encore Maman Fatou. Maman Fatou Azali, Moko Yabato, Bazarosa, Nakati Mboka Nabiso, Obalingi, Moussa Nabiso Kendiliboso. Et j'ai encore dit merci encore à Colonel Chako. Donc, on va aller bateau, Babeng Sarabiso, Mboko, pour tout ça, Moussala. On a quand même reconnaissant apparemment talent Nabiso, Yamakambo, tout ça, la Libanda. Ne basala qui est au coma. Donc, arrivé à Ezaga Sabango. Nous avons eu un combat pour nous, le 17 mai. Ok. Le 17 mai, ils allaient jouer à entrer à Fidèle. Oui. Vraiment, donc, tu as qui, tu prestas qui, tu bundes qui va combat. Tu bundes va combat, monsieur Zaki, qui a marché de liberté, Zaki même en plein air pour le peuple congolais. Quand même, il y a quelqu'un qui a bimisi Mbongo à faire voyager Batoubaye. Maintenant, on a un combat en plein air, on a marché de liberté. On a dit, ah, le moto, il a bimisi Mbongo, bunda. Or, qu'il faut comprendre qu'il avait un souci du peuple congolais. Le peuple congolais va vivre quand même un événement, va vivre longtemps, va poser la frété, va foutre. Donc, tu vois, quand on vient, on le fait à stade de martyr. Donc là, tu as marché de liberté, tu as na katia kanko en fait, ils ont un événement moroboyé. En tout cas, je merci. Et je remercie encore le club de Kassavoubou. Il y a hélicoptère Kapeli. J'étais encore invité après le combat na Kermesse. Kermesse, moi, je suis na Kassavoubou. Moi, je suis grandi à Kassavoubou. Na mona ke pona honoré wana za grand maître na biso Kapeli hélicoptère. Kendaki wana en tout cas na prestaki na bundaki de combat. Premier combat na bundaki na commando. En tout cas na l'accès qui na outil préparé. Ba yebi boulot ba ça musala bien, bon lutteur, bon catcher en tout cas. Na souffrir pour na gagner. Et deuxième combat na yo bunda na féticheur moko boye. Ya makasi ya mboko. Babi ya lala. En tout cas je le félicite là où il est mais tant que ngapi na mwana maman ndanga mutama kambu. Maman ndanga habité yo pour la boye. Nana pour la.
Ok. Ça qui m'a Joana la démonstration ça qui na combat wana. On a talé encore on a félicité en fait continuer Lucas Subata makasi o associé o yebande o sa makambo. Pour na mona maman ndanga en tout cas nous mon essayer qui na gagné combat. Voilà. Donc voilà. Batu bata la biso ngana yo bazoloba pour na ebi congolais amuta tembea bazoloba maître wana abundana abeta nani abeta pe combien de personnes et puis ba titre nini oya zanango maître Maurice ko répondre na ba question wana obunda ba combat nini oyo tout d'abord ezala ba combat minene pour na yo ba combat minene carrière pour na yo carrière na déjà obeta pe banani. Je suis un mondialiste tout d'abord. Oui. Je suis un mondialiste na Simbani na grand champion du monde à plusieurs reprises. Nous le Jordan, un grand lutteur, bateau baby Jordan, c'est un américain. Ok. Un grand lutteur, on a petit belé. Na Simba na Jordan, na Bundi tapi moko na ba Frank Chomizo. Frank Chomizo c'est le meilleur défenseur du monde à la lutte. Na Bundi championnat du monde na Bercy, pas te dire rien au Bunda pas mettre Maurice pas Bundaki. Ok. Na championnat, a participé à championnat de France, a participé à belé. Na Bundi championnat du monde. Vous avez que championnat du monde ba pays to et nga pena représenter RDC pour na ba image na makambutu preuve azala ki wana donc on déjà championnat monene na qui invité na ba Maroc akenda en fait na voyager trop pour le sport na yé poto na sport ça ba grande compétition na na Angola na voyager tant qu'équipe nationale mususu na bunda DC na bundeli demboka bundeli komo na Angola oui donc na voyager na yemi kili pour le sport. OK. Donc cela veut dire pour nous déjà la grande compétition pour na fouti ticket tata moi si na maman na tata na ngate ba fouti na ticket. OK. La fédération de sali qui comment na poto. Donc voilà. Parmi les grandes compétitions en France na ba combat minene oui. Na asusu champion d'Afrique. OK. Il y a catch. Un peu champion d'Afrique na lutte. Nazali Soussou, champion d'Afrique. Oui. Beta bakatière africain presque belé avec na ceinture. OK. Ceinture na leka encore ba confrère na bino tout la télévision, ba mona ceinture na na bunda championnat na gagné grâce à maman Ndanga. Donc na kinda ba mboke belé au bunda na kinda au bunda na Angola. Moi j'étais à Brazzaville, na ki bunda na katière moi il s'appelait RTGA, champion de Brazzaville. Oui. Bétail. C'est-à-dire na fier morobo au Congolais aime ça zomona na bunpe na bakatiera minene na Simba ina kabo mfumo mbanja tozonga na Kinshasa po bato balo baka uzotanga ya balibanda wana no beta combien to mono tangi ba na Simba na dia na katiera kwa Sibolite moto na ngenga kamba Sibolite wa kombo moko oui on est à le kamba Sibolite na bi oui Mike lo kamba oui c'est-à-dire na Simba na Sibolite na Simba na dingo moto na ngenga Angola abeta yo dingo gagner. OK wana papa voilà papa. Okay. Donc cela veut dire que na sali quand même chemin oyo ngana beta kanga la machine de guerre. OK. Nana yebi kanga la machine de guerre, te kanga la machine de guerre. Oyo abete dingo na bandenge nyonso. Ngana beta kanga la machine de guerre. Ngai Maurice na beta Matsosa Yuma. Matsosa Yuma tout le monde a eu Matsosa Yuma. Nga Maurice na beta litanda Jaguar. OK. Otanga noso ba katiera mine nga Maurice na beta katiera de action zakoto. Action zakoto oui. Obetaye. Na beta zakoto. OK. Vous comprenez? Ça veut dire que donc na parcours moboye na sali maka moboye o bato mingi basalite. Na sima na katiera le quoi Moni de la Croix. Voilà ka pala la 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 pala la 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 la. Ya imona zapata. Mwana nzembo zapata mais na sima na Moni de la Croix. Nga na katiera na simbani na ba katiera belé. Voilà. Super Edingo, super Anguluma. Vous comprenez? Et bon, nani, moi, Edingwe, déjà, Bunda nae? Nani, Edingo. Edingwe, à la biso, déjà, Bunda nae? Edingo, à Beta, yo, yo, Beta. À la biso, à Beta, yo, Beta. En tout cas, moi, je vais être sincère. Edingo a gagné. OK. Combien de fois gagné? A gagné, moi, Akima Sikokumba. Akima Siko, mais a gagné quand même. A gagné, combat, moi, il a triqué. Oh. Chaque pour eux qu'on appelle bien oui. Bakanga mara bango tu bakabo bakangala bango tu basangana ka. Parce que bina na beta ka o na ti bina tomber albita boyino utanga. Aye bina ti oui. Afai na zo solo na public ya ti de. Mais ils sont atinga tu ba utanga. Mais c'est un bon catcheur.
place à Ali na pesi mbote be place à ça ina lela kaka ngaba combat tout na bunda na vie na bunda ba aller retour. OK. Ils ont catché un moto tout bunda. Il y a ça le seul catché na bunda na aller. Et retour. Au retour Ali Alingati. Dans Zobanga maître Maurice. So gagner comment la chance au bunda retour ta. Donc il a gagné par chance. A gagné Eddie ou a gagné par chance. Ba soutenir makasi na combat wana. Siko nga kima bonga compagnie na ko bunda ka lisusu ti. Siko pour moi na siko que vitesse c'est là pour moto a beta Robinson. Master Robinson a beta raé na sécurité technique na beta na 2 minutes. Parce qu'on a beta Master Robinson na peine na 2 minutes. OK. Toi ba bunda Robinson na beti. Est-ce que bunda aller retour na Robinson ba beti 2 fois. Oui. Parce qu'on a na beti Robinson na 2 fois aller retour. OK. Qu'est-ce que c'est que ça va se sentir. D'accord. Est-ce qu'on a gagné un combat amical. Voilà. Ils ont organisé na Paris mais parce qu'on a bêté na combat na gagné ce qu'on Robinson na combat sentir. Vous avez la Ligue des Champions. Il y a éliminé parce que muto a longo la gagné na longo. Yo longo lié. Tu comprends très bien. Maintenant on a tout une question de curiosité là bozalaka bozo bunda tout le monde a bino souvent babiloko bobele la kawa bobele la banani ba nzambe na bino ba sirène ba esprit ni bobele la kabule bokoma devant combat. On a déjà na mwana maman ndanga. Maman ndanga c'est qui? Maman ndanga ali représenter les gars la maître Maurice Loma. Asa féticheur ou comment? Na pesi no maïso Fabrice Mbote place à Ali papa na Jay-Z oyo toujours c'est là album à cible l'album du maître sorti ça le 2 juillet album na biso bima sans polémique tout là ça ka boulot mais sotel na nzembo pasi na mi sunya nzoto souci elilingi ya non ki maman ndanga maître Maurice Loma mwana maman ndanga oui na okaki yango oui maman ndanga ali de Fabrice mo boaka na maman ndanga te Fabrice ça lokwa ndeti te na lobi ke aboaki na maman ndanga oui Fabrice ayebi maman ndanga te Fabrice aboaka ngande na maman ndanga yako Mike yo iba Mike lo kamba l'archevêque ba yebi aboaki Mike lo kamba l'archevêque OK donc ya bon ngana mwana maman ndanga boka ngani mwana maman ndanga ali représenter les gars de maître Maurice Loma azanani ndoki sirène azanani yimta pesa ka pouvoir fox Mike lo kamba oyebi yo na muni ya bozana ma bidwa mai so bozata na masemol ata fufu semol encore ngapi na zalaka yaka na bidwa mai na mafufu yaka na nzeta badi tolamba badi siko en plein air émission dozolamba tolamba fufu badi na mai ya moto ya mai kaka ya pamba ka mai ya pompi au moins mais mai ya pompi fufu ya mama ndeni nini faut ba tira ka sozo mona siko mona po mona siko capacité mona mama ndanga ah bon yaka na nzeta badi toi de bossa caméra ngala rapé muta tembe na otikote. Ouais, mais voilà, na pesa na mbote rapidement na bande koto bazota la biso un peu partout. Afrique du Sud, tozoya nazozonga lisuwana le 27 naza en Afrique du Sud. To recouvrir événement ya Koffi Olomide, tozaona toujours na pesi mbote na Moses Wasitu. Ya Boston Ngamba moto moko bien, Papi Boza PM Fondation Mozali. Tozoya pourquoi pas na Bobo Tiboaboa. Ah, donc vous avez maître Maurice, donc il se déchaîne vraiment parce que chez moi ils ont toujours pratique au lieu de le barato moi na maman mandanga na ebitenga pe kumba prière na maman mandanga ngote donc tozana maître awa kaka ndenge ezalaka pegi zwa bidon yango bidon mai yango batu kotoka yango zamana na biloko ana mwana maman ndanga donc total ananu événement pegi longola caméra pena total na maman ndanga mwana maman ndanga tana bana mwana total na maman ndanga ngosoki ya usala yango tomona ki toya na ndeko na biso o ya boxer wana senga i combat ko kakite donc voilà maman ndanga yo nga na simbeli yo micro yango mama ndanga asenga uka utilanga mai Mike Atila mai. Utilanga ka mai mo.
Yo tchaka ndenga na zo yebisa yo. Mama ndanga. Tcha. Tcha. C'est bon. Mama ndanga. Tcha mai. Tcha mai. C'est bon. Faut pas comme moto. Mai ko tcha mai ta. Tcha mai. Wala mbelo bina fufu. Au mona fufu a obela. Mai. Bela na moto D'abord ça mai. Faut na moto. Chamai, chamuke. Simba fufu. Voilà démonstration. Démonstration donc tout le monde a démonstration. Tout le monde a une fufu moto. Na sani ya moto na mai ya pio Mike tsa loboko mo na moto ukatna ko sayo Moto ko fufu ya moto yango na lambeli o fufu ana muta numéro comme ça ce que yo zwa fufu yango do bimsa moto ti wow na mai ya tsa loboko tenga nazo banga nde men nazo kaka moto fufu yango na lambi badi na ki moto na lambelo wana mona mama ndanga voilà fufu yango voilà fufu la mami na maya omonde milinga ebima nazo mu voilà milinga ebima milinga yango wana voilà milinga yango wana voilà milinga yango wana pesa ngako nde tante ya zo milinga bato mona azo zwa ba di salami milinga ninge tambola voilà fufu yango elambami na mai ya malili masani ni réchaud ni rien voilà tala milinga yango wana voilà milinga yango wana voilà c'est la démonstration badi yango voilà na mai voilà sikoyo soki tembe po kongola azaka makambo eza tembe na kolongola fufu oyo eza sans démonstration na kolongola ye na tema ibomona image ya fufu nini ebima bon il y a pas souci mais biso to moni ya lukamba ya ruanga te po yo moni mais moto azotala na écran amoni te tala badi yango moto azotala na écran amoni te yango moni alobi ke kozwa kaka ata mwa chassis moko vite fait zela 2 minutes ça pose voilà le temps batia pause na pesa déjà mbote na bandeko tout bata la biso donc Willy Moucheni le véritable code ya mboka bientôt de retour avec Fox à Kinshasa. Bon retour déjà ya Willy Moucheni le véritable code ya mboka. Et je me permets d'ailleurs de bien vouloir saluer à Gauthier Mascotte, l'ingénieur des banques, l'homme, l'idéal. Big up à toi, Gauthier Mascotte, l'ingénieur des banques. Merci, équipe Afrique Elengi, de présenter vraiment. Voilà. Là, ngoyo. Na longoli makambandanga. OK. Na tiawa. Na suka le même mai. Oui. Bo mona siko OK. Prière ezaka prière. Tolamba fufu awa. Nde to toloba. Bo mona ke différence eza. Voilà. Quand tu aussi maro tu t'es pas de différence. Bo moni. Monde komi pati.
donc un monsieur muta okanzondire pona longoli biloko ya mama bino mo bomoni ne komi Nayobo. donc cela veut dire que bomoni donc on est là discussion le BAT voilà pour dire que voilà musala yango wana biso to abana mama ndanga tanga na loba likambo voilà to moni pena mama ndanga voilà to ça vraiment to la qui vraiment télé-réalité hein, comment ça se passe et ça la que non on est en direct bien sûr total to moni ce qui s'est passé ici avec maître Maurice Loma donc cela veut dire je vais dire aux Congolais bandeko na biso bo pesa nga confiance na yebisa bino à chaque fois nga na mona mama ndanga l'homme du moment l'homme des sacrifices donc ndé na yebisa bino toujours wanona wa vutu moka le plus mauvais que Satan yo maître Maurice Loma donc ba confrère na nga tout na lo ba nga démonstration eza compliqué ce beau remarquer au moni médaille za ya oui médaille wana ngelambi ce beau remarquer que zati ezena médaille voilà pour vous comprendre le sens médaille am telambi fufu so na longoli médaille wana na ke luko na kaza fufu wana na obimisam OK so botali na médaille oui dans la ligne on a nzeta fufu peut-être tension na bino le ngwa ki tension no comme na fufu parce que wana eza mama ndanga médaille wana nde mutaki na fufu asali fufu ezala fufu mais bon mona pe na kozwa fufu wana bandi ko panza ye na funguli bo mona na obimisa médaille wana ngana sala makambo eza réalité OK donc sans plus tarder so bolina sala on pe mona kozwa fufu wana mona mai so pesi biso bor wana pesa plan wana place na boki fufu na okota ka mabobo mona na obimisa médaille voilà le temps médaille donc voilà tout ça vraiment en exclusivité avec maître Maurice Loma l'acceptation vraiment la réalité donc voilà tout le cas médaille on a le médaille ndé mutelambe fufu et maître médaille eli moins na moni maman ndanga jangwa nga na okamwa mwana nga uzo médaille te façon sango poso azwango na sa sous démonstration de ni so kei badio be moto makasi ya dongi badio pe mutako dame ko tadame ko voilà le temps baluka médaille merci comme ça à toute l'équipe de l'Afrique Elengi TV oyo bazota la biso donc merci encore na bandeko nyonso surtout vraiment médaille limu ekei oyo akantaki ezonga bon donc eke eza phénomène médaille ekei so bolandi image tan longolaki bon mona médaille azalaki apparemment après na médaille oui donc médaille ekei médaille mtalambi badi bon toluka pa moment ndanga to yebisa pesa so mususu d'accord voilà tout le campus. Maître Balobi Bino, vous travaillez en collaboration, en complicité avec les artistes et musiciens. Vous appuyez bon on a bakisi, les lobes musiciens, comment peut batabakisi, c'est parce que Bino Bozo peut ça bango apport wana. Est-ce que vrai ou faux? Quand même les gens bateau peut ça qui comme musicien. Je vais dire tout d'abord, ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux. Oui. Mais na habité musicien nini o bat balobeli faut citer le nom peut-être non musicien na biso mboka awa est-ce que déjà baluka maître Maurice pour na ti ngana mboka awa na album a contacter maître au les prières album simbi ba musicien ba otala ti nga musicien oyo nazala na yekaka wa grand star musicien sala musique na bien or makamunanga ezaka Fabrigas ndeni Fabrice a eu sala musique or makamuna aussi longtemps ils a féticheur. Il y a ça oui, il y a ça là parce que makamne or ngai Fabrice a prière makasi oui na oui to yebi ka prière makasi mais toujours basiko sont sérieux na bato ba la biso et comment muto asambela makasi asangana nganga ba asangana féticheur te moni qui s'etambola na bonzambe to yebi muto asambela déjà boya mutu te oui to asambela boya mutu Fabrice aza mona papa Bruno na pesi papa Bruno mbote place à Ali Fabrice ayebi nzambe yepo yebi nzambe oui bien sûr OK ayebi nzambe même mutu aza na chemin na même na makamna ye le mec a question je te dis mikolo to benga ye
comment bonazo ka wana Kiriosi Kujarati Detro. Et le bini Kiriosi Kujarati Detro. Ezana langine Mutonanguya Kachabatu. OK, Mutonanguya Kachabatu. Mais c'est bon tout la Fabrice Olobi que Fabrice assemble la retrouve mais ceux qui musiciens peut aller contacter Azwalu Pemba, Azwa succès disque na été comment. Oui, Nazali, Batutu Balinga Mete Maurice Loma Nazali. J'essaie encore de donner mon numéro une fois de plus. Il y a Bato Balananga. Mon numéro c'est plus 33. On est 0033. Donc, on a toujours 0033 7 53 34 21 18. Plus 33 7 53 34 21 18. Numéro nanga yangwana. Il y a numéro pe WhatsApp. Numéro nanga na osela yangwana donc eux ça concerné numéro à kin ça sert à rien à ça parce que Kalami était na ozonga déjà mais numéro na so benga par WhatsApp ozwangai. Voilà, maître pour ça la ndeni lelo est-ce que vous avez bateau zo traité ba ka lokola ba maladie to benga maladie traditionnelle hein? Donc est-ce que ceux qui n'a quand des pas na maladie ou na ba yuko lukayo. Oui, ngana na sala mambo belé, na sala mambo belé, ngana déjà tout d'abord vrai pratiquant et en plus na za mutu a bokoko yali, c'est-à-dire que sali sa bateau yo bazana ba difficulté. Ngana za mutu bokoko na za mutu traduction, ndeno ba na bateau, bato bali ko tchande komba kisi pour banque c'est secondaire. OK. Mais za traduction za bokoko. Eza bokoko. Bato bateta mbasu basara bokoko. Bato basala bo baza bata bokoko ngana apena muta bokoko bakalo kwa ba maladie o to monaka so yi bato approcher c'est ce maladie ba boakeli yo o ezala manzela bato en tout cas biso koto wana to iratati to sala ka musala mutu pas sepeli bien mettre Maurice paye mes après résultat. Ah bon? Donc ça rende une exception ça rende une motaïe ngezaka consultation tout ça makamna yo au futanga tango yo ki bien yo ki résultat ce que c'est pe na mambo yo ki na pananga après au foot après mais na linga bena olobela mambo belé vraiment bona télé te po bato ba comme ba commerçant ba comme belé. OK akoma yena télé sali moi boy donc c'est moi boy donc biso yo moni to sala paiement après résultat. Voilà bon ça la paiement après résultat to comme cochité vers la fin je pense que tout bazo tala biso oui au baksani na auto tunyote kuna lelo na go baksara ke ba congolais to lingana en vrai to lingana solo to za pe na bolingo ya solo omoni oyo sangisa biso ezana tout d'abord bolingo à part bolingo to sangana te eloko zo sangisa biso za bolingo to lingana bena bien na mitema solo na nenga bien maître Maurice Loma zandi ko na bino congolais na étranger te na sala makambo pour na obikisaka ba congolais bandeko na ngai donc botika osangisa image na ngai na makambo so nga na zati donc na répéter encore une fois de plus na bato ba yolinga ba sala confusion maître Maurice Loma azali mutu aidaka na traduction ya bokoko maître Maurice Loma boma batute pour être mingo wana nganga bima na nganga osala boye c'est-à-dire les congolais ils aiment bien parler de choses. Et depuis na botama depuis na banama rambono na kufela moi cité depuis pas na banama mona na kufela ta mwana te mais kufela bandeko tant na yebiso na kufela moi cité na kufela mwana te bandeko ba ko kufa c'est normal em suba na tante bana mama kulutu on comprend que ça na normal mais nanu nga moko biologique famille nanga o to botama ne makila moko papa moko to mama moko na kufela na mutiti ni yaya ni frère ni mwana ni bana grand frère nanga ni bana baleki nanga protéger ba makasi c'est-à-dire que na kufela muzuti nga ali kunza famille protéger ba makasi donc eloko ezati batela bina famille nanga bana za bien na famille nanga cela veut dire que ba tout en ba okanisa mettre Maurice Loma ayi ba bato ba chance sala boye non les Congolais arrêtez de ça c'est pour nous avoir mutu chance ezaka ate yo mutu photo bimano pour nous avoir chance sans fait mettre ça veut dire que Congolais quand ça soko bimina mutu ndo jouer chance alors que zo mutu chance eza mutu ka atali mbongo na ah bon ata mutu saluer la main bo pesani mbote ezaka ate fo bimana zwaka bana basi po ngana bimana ba mibalité mais ça veut dire ba chance on zwaka ya basi j'ai mibalité deux ans sans cité donc ba makambo na ba olo ba ilizo na ba nganga ntango wana baza makambo kala. Donc pour approcher mutu faut ça la mutu seul comme il faut zaka bola la nete c'est faux.
donc tokoza kana cohésion même na contact tozana onde ka to benga na to solaka to ko kabulaji sika moko to ko mela on comprend tout ça ça fait partie ba makambo so ba ko comprendre té mais moi je suis pas là loin de là ngana sara musana nga bien na eda pe ba congolais belé ba ope ba prochain to lia nga to mela nga ba ali nga pe na ba ex même si on doit biso ba ex nga ouais mutu ba biso wana ex mettre Maurice Kamwe pe mais on n'est pas là pour citer tous les noms des gens. Bah me souper le lo ba obala ba ça mamba bien. Est-ce que maître Yum tous amis placé au groupe c'est une différence entre nganga, un féticheur, un catcheur, différence des années en fait. Bon différence c'est ali catcheur azana muta traduction à bokoko. Oui. Nganga ali muta sala eloroté. Eloroté c'est-à-dire quoi? Asala rien donc vina ezali a tieba makamne na temple azokuta o comprendre. Wana ande nganga. Do ye na temple ko consulter. Alors ça makam susu. Mais biso to ali ba traduction à bokoko ça dit ngana exercer ngo mingi na musala ya catch. Na koza na ring pona gagner mutu fona bete ka onde ti boy. To bagarre na yo ba maman na prière maman ndanga yo sko mutu osimba nzeta fufu lambela nga fufu. OK. Ta yo lamba badi albita kuna zo compter so 10 ko ki yo ki diba. Yo ton suko lamba badi ufunguli sardine rapide o cha olia. OK. Ngana gagner de combat comme seli yo ki sentimo ke lia fufu. OK. Nga sina sisi combat. Vous comprenez? Différence ya ngwana. Donc sans cas la différence ce qu'on nganga ali avai na pala sala elo te donc cop na ezali yo ye oyebisi el kambu ameko sa musala nga ce qu'on a na catch traduction na catch donc non ça la catch na je sont pas mon travail et na eda rapé bateau baza na nécessité à osenga ba kuta nanga donc tu as la différence ka wana déjà le roi entraîneur ya football na joueur sala yo pour sala on sala ngoko et loko yo sala nganga pe o sala entraîneur abeta na terrain te masara entraînement na terrain tout à fait. Mais joueur indi a joué à beta à Bali. Bah tout na carte football mais ils ont entraîné na jouer. Donc là ce qu'on a le droit jouer. Ça dit na beta à Bali na exercer qui entraîner. OK. Mais ce que ba musu bazaka ba entraîner ba ça ka kinganga. Voilà. C'est bien compris. Rigo Lobani ni pour un phénomène tout ça na biso phénomène combattant. Aujourd'hui, Kofi Olomide a pensé que a BTP concert, mais tout le monde a blocage, il y a des combattants, on va dire que Bélé va sauter les médailles, ils ont mettre au pays, ils ont idée ou bien combat pour Namboka, ou salapé combat pour Namboka. Et projection nous les ni na. Nga pena na linga ko tabena bon ya on lo bana nga ko tabena na anglais wana mingité parce que je suis d'abord un combattant aussi. Oui. Quand je dis je suis un combattant à patriote. Il est combattant. Na combattant à patriote. OK. Combattant te na ndenge ya désert. Combattant c'est dire congolais toi combattant pour na peuple. Donc cela veut dire pour moi na biso Kofi Olomide. Ça, moi je le respecte tant que mon pao parce que moi ça n'a qui waka salapa na ye champion qui waka azar soupa na eta longa déjà qui waka comme ça mususu azar soupa vite donc du coup on a respecté la vie makasi mais le problème ezali bato ba na souci ya makambo via loba moni via lobelo mo boye ba poto na bino wana ozo comprendre poto na bino bolana na ndaka ba HLM bandaka ba poa on a vivre mieux en Kinshasa na bien na ndako na vivre bien bino na ba so tali ba prisonniers so yaka bino ba congolais wana ba acha na mbongo ete le mbongo ete donc ça dit ngana bien ke bandeko na bino tout na bien ko bino de vivre na poto il a fini quand même alors à s'excuser il finit quand même par contre non via s'excuser été non na s'excuser té pour na acte on na parole wana et ça fait que vieux ce ko ye poto oyebi ke vera mbo pezingelenga poto ah bon comment ça vanda na Paris pena mais V pena en tout cas merci V na yo ba ti place na vendre za na valeur ni moi pourtant na moni V na Paris V akimi no mbango kiti na tour Eiffel mon na V akimi quoi mbango V na so comme petit tour Eiffel petit enfant V tourner bena tele pour na kedona a na mabele ngamu so ah tour Eiffel ngana leka ngona kika yu na zongi na kika na kipaka ngote donc V siko na nga déjà na bi ke rambo déjà likolo talaga rambo siko na moni na V tanga komyona via puissance sous valeur mususu oui que place na vandi pena na bi na vanda na grand monde nga gidiba mais ya wana te venez important mais conseil na opesa grand frère na biso ya ta papa ngana linga avait trop déjà parce que pour na sola déjà na Sandra Kazadi bien Sandra Kazadi za master tous arani bien à Paris donc vieux moi actuellement li loba na loba ba te belé ba ka retourner avec ba question ba ko retourner makambo wana ti pour bazo banga ngasko kana journaliste c'est vieux
to bande kono ba congolais actuellement ba ki on a ba tout ba s'attendre une excuse ba les excuses na. Mais apparemment le a s'excuser à 5 qui pardon déjà. Je 5 pardon pour moi. Pardon oui. À 5 pardon bi bolimbi ça na ba parole na lo ba ki wana ba poto na bino wana ah. Donc ceux qui vraiment via 5 excuses bande kono ba congolais. Tous a peu trop dire na vie na bisoté. Az artiste mboka na biso. Na 5 pe ba massa na ba combattant. Pour na ba massa bela ba combattant ba bundela pe na mboka. Na yebisi bino place bo tala ngai. S'il te plaît, viens rembourser vena biso. À ça la musique au biso se pela répète se pela ratil le lot. C'est-à-dire so déjà muta sengi pardon, babi pardon libéra nyonso. Na ba mabota na biso pardon to ibiza na puissance nini. Bolimbisa vena biso. À ça guerre à s'excuser sili. Bolibo keneti wapi. Via ça sou nini. Azo di disto na kata mutu. Ou bien via zomna del piro tchawana chambili pour comprendre qu'à s'excuser. Voilà parce que là on lobby mamba ko fait le midi. Bah au PSP va combattre raison de lobby a osa un peu naître lobby que ceux qui va combattre ça la bon c'est parce que Kofi Olomide a dérapé qui donc oui. Mais ceux qui Kofi les gens ngamba Kofi Olomide ce qu'on peut se zongi rapide pour toute une question pour la nini ça la mappé na ngambo ya fallait pour pas ceux qui Kofi finga est-ce que fallait pas finga pour babo ya concert à fallait na bon Azel le king on a dit finga on a finga Azel le king déjà az artiste congolais les premiers a yangoanate les premiers a mamba combattre ba suspenda ki mboka mobimba parce que ya ka falite Fabregas pas à subir makambo wana metino a maestro hein Kujarati des trop déjà donc curieux il pas subir makambo wana donc cible zo ya déjà donc il pas subir makambo wana ezaka lifate ezaka ndeko na biso watate donc bango tu ba sibi ba sort moko mais ngana obi plus kanda ya mingi ya vie pour na ba propos ya vie mais makambo ezali mambo nini ezali makambo ya pouvoir à place pouvoir elongwe pouvoir monsieur je place botika quand même temps 4 mois ka yango président Fatia Koti botika peut être président Fatia za pe na boule a benga ba combattant ba ovanda ba siéger ba solola président Fatia na boule wana azolinga yeba bandeko na biso kanda na bango za jusqu'à wapi poto lobaki te nanya longwa raïs. Donc, calme place à une kati sa pemi azali atiki musala. Donc, to tika siko tout à présent Fatima moni na osala. D'autre côté, minto to linga biso tout to komi kaka Fayulu Martin Fayulu le président du peuple. To lingi. Mais ta ba PC pouvoir aura pas parce que ba binde ba PC pouvoir donc na kota na seke fois kanga Fati, seke fois kanga Kabila, fois kanga batunyonso. Soit kangi bango te mona ba aussi kela eli susu. C'est ça le problème. Ya wana to lingi makambo wana te. Boso la boutique bandeko na pas musicien basa musique na bango parce que biso kenda kayu na pas qui combattre ba pekisa biso kayuti to ndeti ngana bunda na continuer obunda na massa na mo ba combattre makasi ndeti yuri kalenga ye ba combattant bundela ba combattant mais ok ka ba combat atiki ko bunda ti malgré bosinga na ba combat mais to mona pe combat ngo yuri yo obunda na ngati yo biki wana mette Maurice Loma l'homme du moment mona mamandanga l'homme de sacrifice donc ils ont la place où ils ont la place où ils ont au moins il coffre comme kilo. Ah bon? J'étais. Ata boxer peut abéti le coffre comme kilo. Et comme kilo. Crochet zuité. Et vous zoati où mettez Maurice le moment l'homme du moment. Voilà l'homme du moment tout si ça nabiso. Nanga tu na yom tu za na poto kuna l'air ba combattant ba lata ba titre général, colonel ezara général ya wapi ya. Bon ezara le roi bandal c'est pareil, ils ont mon bandal. Ils en ont ka bongo. Ende ba le roi bandal c'est pareil. Casse. Bon, il faut être fou pour penser des choses comme ça en fait. Ah bon, oui, vraiment. Franchement, je n'ai pas insulté, mais il faut être fou. Alors, à la générale, mon boulière, il faut que soldat, ou vendre un PC général, un colonel major. C'est-à-dire, bon, PC va péter à Binomoro, ils en fonction. Non, on a reconnu, on a non, on a Macamboneza. En fait, ça a un débat de bandal séparé. Non, on a bandal séparé. Donc, bandal séparé. Ah, non. Franchement, ce genre de questions, on a peine à bandeko basara bongo, ou me PC général, colonel, bon. Dans ce cas, jusqu'à avoir voté le président. Là, ils ont un battu président parce que soit au moins ça bon premier ministre c'est pas ça là. C'est ça. Donc mais on est en ba banalité, ba futilité au Congolais, on a même une vague moro inutile. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup na maître Maurice Loma. C'est par ici que nous sommes arrivés à la fin. Ba remerciement na yo. Ba remerciement na d'abord ils ont na Kiriosi Kuzarati. Monsieur de trop. Maestro Fabregas Métis Noir, papa na Jezi Mbuyulu. Na Brian mobile atterri à Lino mère à Palais ndeye mo ayembara
12e dan, la femme du maître. Oui. Thierry Alino, je te salue, je dis encore bonjour ou bonsoir, l'heure que tu suis l'émission. Parce qu'on a la maman Bana Nabiso. Sans oublier, na Pessi encore, pas Massananga Touba Mbote, Massananga Samso Samagoura Charge Arando. Hein? Pas bis Samso Samagoura Charge Arando, Maître Bogard. Et Mikolo Alingi va bien Maître Bogard, le plus beau du Paris. Maître Samso Samagoura Charge Arando, le plus beau du Paris. Donc, Maître, na mon message, donc plaisir à trop, mon frère. Mikolo to ando boire bongo Maître Samso Samagoura, le plus beau du Paris, Charge Arando. Donc voilà, Kirosi Koudzarati, Monsieur Detro, Maestro Fabregas, na Pessi grâce te Mumbote, petit nanga te la star, passeport rouge, Bambote place Ali, sans oublier une américaine perdue au Congo, Babi, non le bezati, yaza une américaine perdue au Congo, donc Bambote ne place à Ali, petit nanga Ben, Pessi Ben de ce festival Bambote. Batutu Balinga, Maître Maurice Loma, Maître Gelor Loma, Maître Francis Nkunga du Congo Pamphile. Nkunga, na pêche au Bambote place Ali, donc Yoebi, na pêche na Balifante tout Bambote, Papa Alain, na pêche au Mbote, grand frère Nangaï, na Palin, la Joie Loma, Joël Loma, Hélène Loma, Béatrice Loma, Bambote place Boali, donc na pêche nom na Basalam, Babi famille Zamounene. Minga Olobéate, Massa n'a champion qui voit qu'on a pêché un botte, Mette Jagé à Moulin de sa conquérant, mon vieux propre, Mette Mouze le Koloboko, Churambo malembatable, Babi Babin Changwe Koya, Tetoza toujours ensemble, Mette Churambo malembatable, Babi Omutuno Ebi, na beta na sepeli belé, yosa témoin Minga Olobéate. Donc, na pêché Batutumbote, arrête Kajinga Wetu, Bambote no place Ali, na pêché Batutuka Balinga Ngambote. Hein, na pesi batu tumbote batu tout basara musala bien internet. Merci beaucoup. O ba inga bulo ba matika songo, hein? Kas bika ba salam malgré to ko sengo yambanga mais ti siko zo yambanga peka ateza na rien. Donc mbote na Villa Nova Mobimba, ba mission na biso balinga biso na pesi bino tumbote. OK, c'est ça toujours kitoko to vivre toujours bien. Ba biso place to ali donc kimia. Donc kimia ko taka no kese mkomae sofabo a